Bonjour, 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 bonne année, meilleure vœu, bonne année 2023, meilleure vœu, Nabino surtout, merci Ming, Nabino surtout, Bolinga maman Elia Nito, Bo disposata Nabino, Pona Kota, la maman Elia Nito, Pona Koyoka, maman Elia Nito, meilleure vœu, Nabino surtout, bonne année 2023, Nabino Bayebota la Kangai, Bolinganga, Nabino, vous êtes ma deuxième famille, on a bien Rabino, ma famille du cœur. J'espère que vous allez bien. Tout ça déjà le 3 janvier 2023. Ouais, tout combat le 3 janvier 2023. Tout ça le 3 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amoazo batela. Kimia et Zanango. Alors, na yeto solo moi mukie. Koso na biso mwa muke na yeto solo la na bino bandeko nanga o bolinga maman Elia Nitu botalaka maman Elia Nitu boza na kati ya émission na bino préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Na bisa bino toujours que émission na ngeza rapona ko baby sate kasi za la kande pona ko bongisa eza ka émission moko ya conseil. Ce qui vraiment mutu ovandi hotel émission na ngai maman Elia Nitu oje le côté na kati c'est koza fanatique et révolté. Pour ceux qui sont vrai fanatique, hôtel vraiment émission nanga et ko aider na quelque chose et ko sunga yo na quelque chose parce que nga na koloba makambo awa makambo mingi za kamabala ata na dérouté nanga mais na ka koloba mingi makambo mabala soki na ko so na bino boye nazola kisa ndenge tozolia boye na mesa eza pamba te na bisaka bino ba émission nanga za significative so na bino lokwa kolia boye za pourquoi na utu ebisa bino ke tozana no le 3 janvier 2023 vraiment na yo qui passe na yo qui mawa na ba jeune couple oyo ndeko moko mobali abengi ngai azana no jeune garçon abengi ngai jeune garçon abengi ngai comment na junior alobi mama na bengio na passe na motema na souci mama na journal lelo tozabo le 3 janvier pona yebisa yo mama na ngai eloko nini oyo tininga na benga onoka pasi eloko nini tindi ya benga yoka pasi souvent biso ba congolaise na ba congolais tozaka soki mwana akei ko bala ekolo mosusu to abali mundoka ote mindele bazalaka makambo mabe mindele bazalaka boye biso to bongika biso na biso ba congolais to lingana ka biso na biso ba congolais junior alobi mama na vandi na mundele na ngai na vandaki na mundele na nga pendant 4 ans kaka ba famille mama na nga kaka te junior il faut bala kaka mwasi ya mboka na biso peu importe kolo mais faut bala mwasi congolaise nga basi na bino mindele wana junior nga lingi na nga mwasi mundele te faut bala kaka mwasi congolaise junior pe bomoni bana mibali bayokelaka trop ba mama na bango bana mibali bazora tiala mwa tetu bayokelaka ba mama mwana mbala ko tenir papa tête mais mama mwana mbala yokelaka mama junior atabi abi lokola mama linka na bala mwasi ya congolaise na banda koluka mwasi congolaise junior bandi koluka mwasi congolaise aye kozwa mwasi congolaise junior la fille unique peut attendre habiteni na tomber la vidéo oyo eza na fille unique na kati etona repose en paix la fille unique peut attendre junior alobi maman Elia Nitu na ye kozwa mwasi fille ya congolaise to bandi kovanda na fille ya congolaise na zu mundele na bwa kisi na nga na lukika ba problème na mundele to kabwa na biso na mundele na vanda ki na mundele 4 ans na yeko zo fille ya congolaise mama pona sala mama na nga plaisir na zu fille ya congolaise au début c'était bien to bandi kovanda po ba vandi 2 ans to bandi kovanda na ye to bandi kovanda na congolaise na ye et comme Noël ba vivre na Noël premier Noël ça va ça a été asalaki ndenge mwasi asalaka ndenge zalaka kaka ke ba vivre bien nzoka ne fille congolaise une femme querelleuse mwasi ya makelele kama ngala makelele donc mwasi ya makelele moi mobale uti ko benga junior abi maman moni 2023 oyo ndenge tozale le 3 janvier boye mama na ngai na fête malamu te na fête bien te une femme querelleuse alobi na mwasi to soani le 30 décembre na kanisi bo le 30 décembre quoi écoute bien compréhension tant to comme le 31 moi réveillon et tout na bi bon na robima na ngai te ke na bima na kende boye comme obima ki osala ki bozingisa ki boye non
na ozaka wana mobali na kozalaka na ndaku tovanda na ndaku ta mususu mwasi akosala mo eloko kolia nde bomoni table eza présenter boye ndenge tozolia boye tozomela bandeko na nga mwana mobali alobi mama na ngai mama Elia Nitu notre deuxième maman ngakuna ngate koloba deuxième maman na baka tuer notre maman alobi mama oyebi ke mwasi na ngai mama Elia Nitu abongisa na ye eloko akolia te le 31 décembre mama Nitu mwasi abongisa eloko akolia te mama ndenge eza boye bomoni nasali table boye awa parce que nga na yembaka famille du cœur na ndako bino boyebi ata biso nde toza boye nga nazwa initiative nazwa idée ya kosala famille du cœur nasali 12 couples tokutanaka na biso une fois par mois la vie elle est courte tokutana na biso toseki na biso tomeli na biso ya komeleza tomeli ya kolia tolie la vie continue ainsi va la vie parce que toyebaka na biso la vie elle est courte bomona nga nasala na ngai famille du cœur bomoko nde bomoni yango bongo là c'était chez moi na yambaki baninga na nga na ndako tozolia tozomela Junior a ebisinga le mama Elia Nitu le 31 o bato bazozela bakota le premier ngai mwasi abandi ko swanisanga mama mwasi abandi bazuwa le 31 wana mama nanga mwasi abandi ko tianga mutema abandi ko tungisanga or ke ngai mama Nitu na linga makelele te na mwasi mundele nazaki na ye na mesana ya makelele te mwasi mundele soki eza Noël mama ko sala table bokolia kitoko o nouvelle bokolia kitoko mama na ebisio na komi ko regrette mwasi na ngai ya mundele likolo basi na bino ba congolaise bino ba mama boza kaka mutu soka sali shona ya ote zo congolaise bala congolaise so bomona ko bala congolaise en ces années zo congolaise bala congolaise mama bala congolaise abi congolaise azo pesa ngai kimia te mama congolaise azo pesa ngai kimia te mama Nitu azo pesa ngai kimia te mwasi mobimba linga ko swana pour un petit rien, il faut kangelungi. Pour un petit rien, il faut silika. Moi, si moi, linga ko swana, mama Nitu. Ngana moi, si nanga mundele na mesane ki ko swana. Te nyonso na zoa congolaise ka pona ko sala mama nanga plaisir parce que mama zako linga kaka na zoa fia congolaise. Yango na zo ki congolaise mama linga ki mundele te. Yango na ermo foti ka bana basala ka bashona bango. Tala sikoyo 2023 on a koti wana ndenga kitoko te po. Toliete, moi c'est sali tablette. Banda ko sera depuis le 30, le 31, de ton côté le 1er janvier, na bakanda kanda mama. Mekana no côté ya bana, yo muto sala ka makambo ya bana na yo oyo mama, meka côté ya bango. Yo na baka ata na hote ya bino bana, soko linko yoka oyoki, soko boy ko yoka oyoki, botanga mama ya bino. Papa bino linganga na za na 29 ans, lelo au 51 ans. Donc jusqu'à ce que la mort nous prépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui bolingi ko yoka, boyoka. Bolingi ko yoka te, talibino pona okota pina mituna bino te. Mutu nyoso soko alingi eloko na ya batelaka yango. Mobali nyoso alingaka kimia ba mama, bino bana bola dangai. Biso momoni baso nso batana boy. Basi ya kimia, basi nyoso bilongi bino bomoni na mesa oyo. Bomoni basi na mesa, basi ya kimia ba yebo batela mabala ndenge bomoni biso bo na mesa. O bomoni te, seke tozanga na bango te. Oyo bomoni ana mesa basi ya kimia bayibi ko batela mabala bota mibali ndenge bavande bota la basi ndenge bavande bota libo mama Eugénie Mongai mwasi ya kimia mama Dina Moda mwasi ya kimia la fille que son âme repose en paix jusqu'à ce que liwe kaboli pe na mobali na ye hotel ana mopanzi aozo mona mama Julie Anderson mwasi ya kimia vanda bien na libala hotel ya Clarisse Kongolo mwasi ya kimia vanda bien na libala hotel kuna na moni mami chérie mwasi ya kimia vanda bien na libala. Hotel mama Guylaine. Tanda ya chama msepi na oso abibiso ato abasa kimia. Yeba mama. Bino bokola na pe exemple te bana tozo pesa bino ba conseil chaque jour. Makambo kitoko bolinga koyoka te bolinga ka futilité bolinga makambo mabe. Makambo kitoko biso pe tozaka ba jeune loko ya bino. Tozo kola la mibali na biso tozo kola. On était jeune hein. Mutuma bota makambala moko bona âge de 50 ans zate. Mutuma bota mbamona âge de 30 ans zate. Mutoya ka jeune azokola. Ndenge ni bili boko ko batela mabala na bino te bana. Soto zota la bato ya divorce, zo la ka ba jeune mutu bazo divorcer. Ba jeune mona ka libale vandi une année et divorcer. 2 ans divorce, 3 ans divorce, 4 ans divorce. Boka koka mabala na mibali na sama kolona bino te ndenge nini.
Mobali alingaka respect. Mobali nyoso alingaka mwasi azo respecte ye. Mobali nyoso to alingaka kimia. Mobali alingaka mwasi azo tia ye à l'aise. À l'aise. Soko ozo tia mobali à l'aise te bandeko mobali akokima yo mobali akolinga kovanda na yo te. Mobali alingaka pa ekimi ezali mwasi aza kodorlote mwasi azo tia ye à l'aise. Pourquoi mwasi fa tia mobali à l'aise? Parce que mwasi azaka déjà maman. Maman soko aboti mwana alakisaka mwana bolingo azo tia mwana à l'aise. Instinct maternel wana yango tokendaka na oti na mabala. Soko oza na mobali mwana na liboso azalaka mobali na yo. Mobali ndondo aza mwana na yo ya liboso ozo tia ye à l'aise. Tango kobanda kobota oba na musu bazoya déjà papa azaka na bolingo bandi kokabola ngo na papa na bana. Mais bino bana lelo tozo comprendre bino te soki bobotama na matière nini. Ba jeune bola nanga bien. Moni ba tantino bomona batikala ba femme seule bazara pe lokola bino. Oyo babande ko linga ko vanda bien na mabala te. Ah na lobela basi parce que moi si ndasimba libala. O bazara linga ko vanda malamu te na mabala. Bayokelaka mibali te, baza mitu makasi, bachaka mibala l'aise te. Bango wana nde lelo bomoni mingi batikala ba femme seule. Batikala bango moko. Mingi mibali bakenda. Mobali abina kokana nga soutien na simiza na salini na kei. Okatsa mbala ke musala nzoka chebilama na kati ya saki akendaka na musala mobali akena ye. Soko monike mate ezo concerné yo te tika na yo. So mo ezo concerné yo landa mate onga naza kopesa yo. Bana balobela bino na munoko nini. To ya divorce eza trop epa ya ba jeune. Bino bozo kanisa bato bakoma mikolo babotama te bazala ba jeune. Bazalaka ba jeune. Biso pe tolandi pe ba nini ba parents na biso. Mate ya ba parents na biso poto koma pe boy to vanda to batela pe mabala. Ba jeune bolingo yoka te pourquoi? Na yokeli junior mawalbi maman j'ai pas fêté. Junior alobi nanga mama ni tunga na fete te mama ni tu na fete te moi sa tchenga matata moi sa tchenga makelele yango na yoko bisa bino ba femme querelleuse bana ba tata obomona ko ma tata elle est seule avec 5 enfants ma tata elle est seule avec 3 enfants batikala ba célibataire parce que ba tonton ba kenda ceux qui bolingi ko yoka te bino pe bobando tikala ba seul et tali bino wana tozo pesa bino mayele po bovanda bien na mabala na bino mais le ko bolingo yoka te etali bino bana na lobaka toujours ba bela mona wa muto mufa ya télé so baza ko te ya mona muto azana ba moyo yo po kufela ba boti profiter o yoka conseil wana bana mukolo feti penza obandi ko tsonisa mbali banda le 30 le 31 le 1er le 31 oyo biso soto oui chérie bonne année nzamba sungi to koti mbola sika bonne année mon chéri bonne année ma chérie nzamba bateli biso be preuve nyoso leka ki leka ane auto vanda malamu nzamba za na biso ba couple mususu evandaka bien te ya pe bino te bana ngai donc le na yoko ebisa bino kolela ya junior aleli bien en tout cas mbula sika o baninga bakota kapenza na esengo et pourtant na kokaki même kobima na ke na famille na famille te na vanda na mwasi nanga mais je suis dessus naza dessus na comportement ya mwasi nanga asali repate asali tablette eloko moko te mbala mo makanisi zonge pa ya mundele nanga 4 ans navandaka na mundele nanga azalaka bien mundele nanga eba ko s'occuper nanga surtout na ba fête o mona penza ko fête o senti penza ke les hommes ko la fête. Donc bana soki bokoyoka boyoka soki boyoka te biso pe ba mama bino tokolemba koloba te tokobandaka koloba tokolemba pe koloba te tokolemba koloba te tokobandaka koloba tokosimbela bino ka fimbo tokolemba koloba te tokobandaka koloba soki tozoloba eza pona bien na bino esalaka vraiment soko oza mwasi wana ndako na mobali eke osala makambo mo ya mabe ezotina mobali akanisa ex na ye ezaka échec makasi. Ceux qui m'ont bandi kanisa ex ezara vraiment échec. Mobali atalaki ex na ngaza aki boete ya banda ko sala boete mukolo ezali akozongola ex na ki kolongole bilamba. Mobali muso ko mone boyo fidèle osaka makambo mabe osoni sa mobali oza wana ka tembali ngaza ka bien mama era kenda musalo kenda na yete akobi manda ku 4 bina banda ka 5 heures luvono abanda musala 7 heures abimi 4 heures kena ne pas ya chéri na yana mpanzi tango ke pas chéri na mpanzi alali si chéri 5 heures 6 heures 7 heures abimi sa nini ake musala yo kuna confiance eleka
ah mobali na anda aza boya sakelo mote ah mobali nanga azaka bien ngana mobali nanga ata na sala ke mabe akipaka te lokuta eza na mabala mosusu bato bavanda 40 ans 5 ans de bonheur 35 ans de malheur oyo ekomaka ke tosi toumeli tosi tovandi tosi toboti bana tosala nini tovanda kaka oke libala ifo evanda vraiment ke mobali alingaka yo fou amoureux na yo. Il faut rendre mobali comme un fou amoureux. Comportement ya moi c'est très important. Mobali muso taza na posa ko déconnecter comportement na yo ko tinda ya déconner. Bana nanga basi bo vanda boyoka. Na yebisa bino ba bela mona wa muntu wa mufu a teleja so bazo te ya mona mutaza na bo moyo. Oya ko fela ba boti ayoka. Nga ba meli ya nitu na pesa ka conseil bo moni ngate. Bota elongi moi sa 50 ans. Tala litama na boki litama lokwa mama Denise. Ngana mobile nanga jusqu'à ce que la mort nous sépare. Boko yoka nga lobi te ko ba kabwana luvunu never eko sama te parce que naza bien instruite, naza bien éduquée, na yebi qu'est-ce que c'est le mariage. Ti nazo vanda na libala nazo yeba libala eza nini. Oui, ko kabona ezalaka nango so bato mibale boyokani te. Po atape na amitié. So bo vanda malamu te boko kabwana. So bo vanda malamu boko kabwana te boko zala kaka na amitié. So bo vanda malamu boko kabwana te, so bo vanda malamu te boko kabwana. O na lobi lelo, waza mato ya kuyoka ayoka. Waza motema kondima andima. Vi ezalaka ya mutu ye moko. Mapasa ataba bota mi mukolo moko bango mibale. Mutu na mutu azaka na vi na ye. Mapasa bota ma mukolo moko me mukolo aliwa bafa mukolo moko te. Atape moko akufi oya tikete ma jimel ma so ba biseto kotoka ana libubo kena jimel. Non 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 akolingo kende te ba vi eze lengi na okende te. Pona lelo to soki ka wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalisa kuma. Nzamba nibeshine bana bet bons. Ba gros bisous na bino. Bye bye.